Les femmes kimbanguistes provenant de toutes les nations ont commémoré ce mardi 27 avril 2021 le 70e anniversaire de la disparition de Maman Marie Mwilu Kiawanga, décédée le 27 avril 1959 en Kamba. Prenant la parole, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminent Simo Kimbangu Kiangani s'exprime en ces termes. Tozali bana mapamboli, tozalaka batu te, lelo oyo tokomi batu. Likambo oyo ebandaki na 21, Kamba ezaki na bandako mingi te. Bandako tokoki koloba ezalaki kaka 7 ya bokoko toyebi ya mabele. Ebandeli ndenge ezalaki, Papa Molimo Sant Tata Kimbangu abandi misala na ye, ayebisi banso bazalaki na Kamba. Wana batu nyonso babimisi bango babimisaka bango kala ntango bakangaki Papa Kimbangu. Bamosusu na Ngombe Kintsuka, bamosusu ya Lukengo, Yanda, bamboka pembeni. Mama Mwilu, Papa Mfumalongo, Papa Mfumambanza na Papa Mfumalongo batikalaki na Mama Mwilu. De son côté, la présidente de l'association des femmes kimbanguistes à travers le monde, la révérende Rose Lukisimba, s'est dit satisfaite de la réussite de ces festivités qui viennent honorer Marie Mwilu, qui est la femme modèle pour toutes les femmes du monde. Sentiment za koleka papa, cérémonie to salinda nzoto mama ekotaki mama Mwilu ekotaki na Yerusalemu yango to lakisi yango. Et moi écoute na loba te sengo za koleka. L'une des fidèles kimbanguistes venue à la fête s'est dit heureuse de la réussite des activités et a salué l'initiative des organisateurs tout en évitant les femmes à l'obéissance. Kalazali mama communale ya Njili, moi sa papa communale ya Njili. To ane sengo makas kotala esengo oyo eza na biso ya mama Mwilu ya asali mosala na asali. Tokokisi 100 ans. Na esengo oyo tozala ba mama bambate ebele mpona kosepela 100 ans ya mama Mwilu. Tala ba mama ne ba yebele esengo to uto ya le sisa meto ye lisusu po eloko mama Mwilu asala na kati ya mboka oyo na mokili oyo ezatala mama moko asala ngote mate tozozo to nito za ndakise ya mama Mwilu.